tokomi na deuxième spectacle na buta vana mata oki pe pasteur nanga bengi pasteur Josué Okamba ay papa nzamba talisinga mabe moko yepa na yo mabe moko yepa na place il faut que tu pries d'abord comme na nganzambe na ko yanza mingi na ko ende passer alobaka bi mabe moko yepa na makasi et passer asisi pe et après na va na rappel pour la scène oki mukusa alokolo mambo moko mukebo na beti en kara na kina beti premier tableau na zongi deuxième tableau tu sais ta ici moi va mukusa et continuer na kwanza moi mama mai moko bino kabo mais mai wane bimika bongo ale c'est non péri na beti kara ndenge aussi la ndenge yo yebo peut-être so ba yoki ba soutenir ngai peut-être pour nazawa ngai nazaga mto senga te parce que bato na sona ba bataminene ba kuruto na ngai parce que fona kota radio ba makila izoleka ngate le kolo makili veine eza bouché faut atanga batonga moko na ba mtolu boye tana kota ya Laurence Sokoko il y a un pétrolier, il y a un Brazza, il y a Angola. Donc il y a un Sokoko, il y a des motos qui s'occupent de la radio, il y a des motos. Alors si vous avez soutenir, par jour, c'est $10. Et puis au monde qui c'est bien mais ça beaucoup d'ordonnances payées belé. Donc on va soutenir, attendre la prière à soutenir. Mais le coronangai na ko vanda ndo yo vandite na ko vanda pe na mbetu te na senga kulala ya na Paris zanga na sisa parce que peut-être ko lobano na lobiga poza legi na ngai te association za na ngoma mtuzu bazu préparer ba mariage ba mtuzu bazu préparer makambo bon mais so ki mutakufi nde bango ya mbango menga so na kufi ye moko ngolamba na ocha na poche ils vont aussi la terre, ils allaient belé quand la poche. Ils allaient belé. Mais ça c'est encore la commune à Pembe, au Kotanga. Ça c'est un lundi. Batnaye, Baomonanga, donc peut-être des associations naïe. Papa Nabiso, il souffre. Moi je suis avec lui, peut-être Abine va besoin de musique bon on image so vous voyez peut-être naza mais c'est beaucoup tant ça mais ça fait vraiment mal et ça du coup mais mon peut comme c'est un problème. Moi j'ai connu il y a mon père Abela malade yango dikolo prendre la veine ça a été débouché en Inde bakende na Inde pour ba déboucher yango. Alors moi je demanderai na bandegoni soyo naza pour ça au boire une émission na peut ça tenter non boire un gratuit mais juste au cas où son papa on a besoin il y a babenga ko mécène babenga ko producteur, il a cité le nom de beaucoup de gens je sais que Guigui Bokole Fa Bokole côté tellement belé. Ouais, c'est le moment de réagir à quelque chose, on n'a pas besoin de millions et aussi dans Le devoir nous appelle, mesdames, messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision. Avantage de la spiritualité, c'est que la spiritualité est tant qu'ils allaient pouvoir absolu. na boloko ya bolingo oyo nzamba lina zo apiba mbongo na ngapie ya ona préféré na sala nga fio Toyebiki. Accepte de cette bague que je place à ton doigt. Maman na ngai bongola matoi o kalisolo mwana londe mama Gisnovit ameme biso la solution pour l'opposition ya nzoto na biso yo muto bete batampo esala 15 à 20 ans esilaka te mwana Londres alobi solution ezwami
somba kaka gisnovite bakola na nzoto na yo na ismen ya bamba nzoto kokoma lekeleke poete mwete gu balapa solution ezwami mpona baposo ya nzoto na biso kobanga te yo moto osala 15 à 20 ans tampo esilaka te mikusa na nzoto makodia mapalata bokono nyonso oyo etali poso ya nzoto na yo gisnovite eye na solution mwana Londres aye na solution kobukana te livraison nango eza partout dans le monde kobukana te ndeko na ngai solution ezwami mpona kozwa biso eza nango facile plus 44 74 24 025 437 na bandeli lisusu plus 44 74 24 025 437 balapa. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple congolais Aza béni, ma présence, il y a l'homme de Dieu, le prophète Ézéchiel Matitika, l'homme de Bishima. Bana ya France, bana Belgique, bana États-Unis, bana ya monde entier, le prophète de Bishima, envoyé spécial de Jésus-Christ, a bengisi bandeko nyonso bela, makambo simba kate, olukaka musala ozwakate, okota libala ozwaka mabota te. Ozwaka mabota me baavortement pe bafausse couche okangama na singa ya famille olalaka na poto nolotaka uza awa na Congo okangama na singa ya famille singa ya kindoki bakanga yo babebisa vi na yo mobali ya kima aboya yo mwasi ya kima aboya yo devant Jésus sida eza eloko pamba malade eza eloko pamba envoûtement eza eloko pamba tozali na commune ya Ngaliema quartier Pigeon sur l'avenue Bobozo numéro 6317 référence école Elix ou la Réunion benga numéro ya prophète Ézéchiel l'homme de Bishima ozwa miracle ya Bishima au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue dans le numéro de Sika, émission Planète des acteurs, votre préféré, émission Planète des acteurs, vous avez cadeau signé Nouvelle Tendance. Donc, Nouvelle Tendance, ça peut être une émission Planète des acteurs juste pour qu'on puisse avoir une information à la source, pour qu'on puisse avoir une information concernant l'artiste de la bino ya théâtre, l'artiste de la bino ya cinéma, concernant les humoristes de la bino, bolingaka, bobengaki biso ya salaka nzonzing. Est-ce que nakini passe à l'actualité yé, à salaka nakini na Europe, à toyebi était na Asie, à toyebi était na Amérique, à toyebi était. Alors bino, na ce qui bino ce qui bobengi ngate. Ce qui parce que je ne vis que de votre amour, je ne fais que vous satisfaire, je ne fais que vous donner l'information na source. Alors yenani bobenga kinga ebele falon bito de yambela biso ye soit yeba dans le kamni nezo leka entre bango na bango yeba no baki non bobenga pour un artiste météo biso to yeba za petit frère biologique. Il y a le fait sans souci mokili mobimba ou atika biso il y a longtemps. Météo a un groupe na kini awa asala rappel banzonzing to découvrir ka pe na ba pub hein ba pub ya ba agence mususu bande obana mikili ya baza Europe na diaspora na ba agence mususu pe ya ba kini awa na ba pub ya ba blore be na Kinshasa artiste modéro Météo allais-je dire asalaka alors à part ba pub asala pe ba spectacle après sera peu trop en tout cas l'extérieur démonter son cas presté hein. Ako prester na ba mariage, après ça na ba activité culturelle et belé ba bengaka météo akendaka ko prester. Alors qu'est-ce qui se passe? To vendre ka non abeli. Mais ngana otoloba. Il y a pas longtemps na ko moné abela qui déjà mamba swango, na été la deuxième fois et tout. C'était un peu de trop en fait, on a décidé de photoloba non le Cameroun. Mais moi je ne peux pas faire beaucoup de commentaires au moment où toi na facilité ne to mesana ko kota sans permission na banda ko na bino puis ndenge to sala effort ya ko ba information to luka ye moko to ba place ni azali ba ici ce ka na hôpital ben oui
to mais quand même Coco tato qu'est-ce qui se passe réellement, il a quoi, et ça ni les autres autour de Wana, parce que il y a beaucoup de polémiques là-dessus. Baba que liemba sou ba on ba lingana kate kendaki ko boto la groupe ya naye, donc il y a tellement de choses au fait. C'est pourquoi tu préférais biso moko to solo la naye ay bisa biso réellement qu'est-ce qui se passe. Azana malade, azobela nini, et bandaki depuis quand, et bandaki ndenge nini. Alors ma question wana nuance ba réponse nango Borosonga a la planète des acteurs, parce que la planète acteur mon côté échappe parce que on est planète na bango tout que nan côté la artiste météo, et puis tu rozonga juste après hein na rozonga binoka awa pour na to conclure numéro na biso lelo. Suivez, nous allons nous retrouver tout à l'heure. C'est votre Falan Bitodi Tokomi, parce que moi personnellement dans mon publication sur Facebook, il y a notre papa, notre icône, notre emblème Yamboka météo. Ça m'avait choqué. J'ai envie directement pour nous solana et comprendre que ça sera, je serai un peu émotionnée. Bonjour. Dans mon publication, en fait, on a bien accueilli directement parce que biso to la chronique théâtrale. Tu es vraiment proche Nabino dans le bon et dans les mauvais moments. Tant on a écouté fil nanga, t'attendais à ça? J'ai écouté fil nanga, mais j'ai écouté bien te. J'ai écouté pas filmer nga. Yo benga mbamu ko na tsali kanga bia. C'est accepté quand même. Abagoya. C'est ça. Voilà, merci beaucoup. Alors, oui, en tout cas plus de 2 fois déjà. Ils sont négociistes. Vita, j'avais le condé et vimbaka, des maladies à capé. Les gens ne sont pas pour la maladie à 5-10 fois. Autour n'est pas années. Le docteur ont dit quoi? Donc, il va renforcer. Des capables de le barana. Mais il va renforcer des baki sur nos parce que j'étais d'abord à la maison. Après la maison, j'ai quitté la maison. Je suis parti à l'église. On a fait une église. On n'a pas passé, on a prié pour Nanga, on a joué. Mais dès que on a joué, ils ont battu, ils ont collé vimbi, tout ça. Mais on a passé, on a pêché en comboté. On a pêché en comboté. On a pêché en comboté. Ce que ça qui est nous vendons quand maman anda couper le vimbi dans le vide. Non, na utaki ba spectacle. Na utaki ba spectacle. Azaki na une semaine à jouer na lufu. Le mo ba sala kuna barbecue somo kuna ba ngabna zaki invité. Na même kenenga mo tse na memaki papa koba. Ouais, je banga ko yo talanga ndena zawa. Bozena papa koba. Na mimi papa makaya na défi yanga ya groupe. To jouer na biso. To komi na deuxième spectacle na buta vana mata. Qui fait pasteur na bengi pasteur je suis au Kamba. Ay papa nzamba tali singa mabimo ko yepona yo mabimo ko yepono place il faut que tu pries d'abord. Comme na nganzame na ko nganzame mingi na ko ende passer baka bi mabimo ko yepona makasi. Et passer à Sisipe. Et après na fa na ngape pona matana scène no ki mukusa. Ay cool. Alokolo. Mama mo mukebo na beti en kara. Na kina beti premier tableau. Na zongi deuxième tableau. Tu sais ta ici. Moi va mukusa. Et continuer na kwanza. Moi mama mai mo bino kabo. Mais mai wane bimika bongwale. Et ça non péri na beti kara. Après va retourner biso. Santé comme le qu'on a cheville, maman kilo mon boy. Et après, il n'a pas 2 ou 3 jours après, il n'a là, on a avec 0 heure. Na yo qui kolenga na lengate. Il m'a casque dans mon chambre na bima. De la fongo il portait na bimi li banda. Petit azaki banda na bi non, il faut que tu m'accompagnes à l'hôpital. Donc à l'hôpital tu montes au 40. Oh. Pour appeler ça, tu as fait ma boucle de ninga.
si ton non, tu veux demain matin pour ça c'est l'examen. La journée d'aucun pas na fièvre na la training na ngana na mizipi ba tout ça. C'est na yo c'est transféré on a na moni calme moi mkena là ni. Attends, je me suis réveillé. Il faut que je parte à l'hôpital. Ça y est, examen. Mais le docteur a tenu compte de la malaria. Moi aussi, j'ai tenu compte de la malaria. Mais le colo, je n'avais pas de cara. Mais mon gars, je dois t'attendre. Le connaisseur a fait moi bien t'attendre. Bon, comme il rouge, ma casse pourquoi? On va m'inviter parce que na kwanza ika kabia. Fona takiwa na antibiotique. Maman antibiotique wana moko 14,000. Faut 20. Na sumbi babiloko papa mais na ye na sai babiloko. Place de traiter ngabo babeti mususu. Tina yo katana na mbongo na sali intervention pa kuluto za sponsor na Didi Ginwani. A renforcer na bengte tenda ya renforcer na na longenda na comme l'église. Église papa bien que so la libre famille pelali. Ba classe bana ko liana bango ba biloko tout ça groupe tournage biloko to elali. Si église ba non ça va nzamba sali. Je pense en sakana kisi. Mais témage na ça qui moi crise na butu. Non, il faut que je parte à l'hôpital. Il y a un frère qui est à l'hôpital, qui est à Awa. Je suis Charles Mbutamuntu, qui écoute au Salama grâce, tout ça. Phénomène est sauvé. Avant qu'on aille à Ipsenga, on s'est retrouvé à l'hôpital, on s'occupait de nous. Tout ça, c'est Sandé comme ça. Maman, ça fait un peu mal là. Mais je me dis, et ça la troisième fois, maintenant, Oyo, par rapport à l'explication PC, obi que vous avez un spectacle, vous me contactez qui papa koba un spectacle, toi y n'aime ta bien que invité que. Pourquoi il ne veut pas venir? Parce que vous avez ensemble, tant ou l'autre apparemment. Pourquoi il ne veut pas venir en présence de pourquoi Nana était pourquoi? Parce que c'est pas dit que j'aime ta saïna boyete. Il est tellement après la belle moko. Ya kala taun de konsumo za théâtre ko fina temps kombote enda rendre visite et comme enda rendre visite tanga bimi bum de kona ku faki ya ono tina matanga ne za inezo papa ko ba koma tamba na ba pem ona sekiti na ya wana mipanga attendre kona famille so ka be bengo quand même ko benga oui tout ça là ni so tout ça ande kona vraiment tout ça là vraiment tout ça là tout changa ba prière tozana hivyo mzamu tunawavuma tangu tobanda kusambila vumate yi anda obenga ndokinga na obenge nganga tosibani vuma donka ye ya kusama bete makaya ba kusama bete kodona nga batuna ba kusama bete zaka kandenge mpepe yaki pe ba metebe ba ipsinga biomoni biso pona biso ezalaka barrière ya ko kotsa microbe na kata nzoto microbe vandaka na po soko kwanzi place wana atmosphère eza malamu te na microbe non cycle eza normal nga cycle eza 85 75 85 tout ça cycle te nga côté cycle rien non to me ko cycle siko donc mais l'église va le vite mambamba parce que dans Nathalie photo totale qu'on a battu mais peut-être mon le loco ko zambaso et on se demande pourquoi mbaso oza muntu alelo te na monde ya théâtre oza part de famille oza na groupe na yo peza te kukendaka na ba groupe na nzonzingi mpe nga na mona ko penza trop te eza di ya nini nzonzingi ekufa nango kala interprète aboma nzonzingi mo yo boma théâtre parce que comme mutu nyonso azosala théâtre mutu nyonso azosala émission internet mutu nyonso azosala boye na boye mosusu mosusu asali ndenge yo oza pose boye kosape na mutu mosusu bakestion apose ezotapa na ngai na pesi ya pose. Donc c'est ça dans son intimité. Biso so na kiko sa eloko. Ngana sa na major de Sadidi. Na sa na ba Titi Kalu. Na sa na ba donc ba Toto. Na sa na ba producteur belé. Ba le 7e na sa donc na sa na ba bena ba producteur basi. O benga productrice et to benga ka producteur.
nasali ba Diego musique ba Antabel nasali donc na ba Gilles Bavon na tourné ba Didier Nta nasali ba producteur na otangelo wana ba producteur soit ba mécène na mon otangela Didi Kinwani ba partenaire na yo ouais ba onion so ba producteur au sala na bango ba relation katanaka après film ba mon relation c'est moi ba producteur za so sa futa aussi la nie ba oteka film neti ndenge aussi la mais ndenge yo yebo peut-être so ba yoki ba soutenir ngai peut-être pour nazawa ngai naza mtu osenga te parce que watu na sona ba bataminene ba kuruto na ngai parce que fona kota radio ba makila izoleka ngate le kolo makila vin eza bouché il faut attirer batonga moko na ba mutulu boye tana kota ya Laurent Sokoko ya za pétrolier Laurent Sokoko aza na Brazza aza na Angola donc ya Laurent Sokoko yende moto azo s'occuper na radio na ngai na mapa mususu alors sikoyo ba ope ba moni ke ba soutenir de la par jour c'est $10 hein? Et puis au monde ba qui c'est bien mais ça beaucoup d'ordonnance payer belé wana donc oya moni ka soutenir nga atana ba prière à soutenir nga mais le corona ngai na go vanda ndio yo vandite na ko vanda pena mbetu te na senga kulala et je sais nga fo intervention nzambe sa salaki nzambe sa salaki mais souhaite que so batamoki médecin ba antibiotique na zwaki na oya bakselinga naza soki na 5 ordonnance ye wana mosusu baosala bakisi bango bayebi eloko bazosala. Moi je ne suis pas médecin. Et là dans tout ça la famille dit quoi? Parce que selon le dur des gens nebi kozo yo kapé les ambasso bango ninga na baninga bango bayokana raté musala na bango za na ba problème. Dans tout ça, aux un grand frère, aux Arabes, ou peut-être, bon, il a été, hein, à ma connaissance, il petit frère, aux Arabes ensemble au moment où il était vivant. À Tiki, yo Tikala na musala ngo. Parce que groupe Naya Tika qui a géré, qui était Yaskenda qui connaissait, donc il y a quand même des rumeurs qui ont circulé dans CC. Et dans tout ça, la famille dit quoi? Bon, moi, pour le groupe Naya. Atikango eza groupe eza ya famille hein sans souci avoir kufa que son âme repose en paix azalaki soki aosa musana groupe ande kwa société papa na ye bon groupe wana et kufaka te aussi longtemps bisunga pe na kufite bon et moi je n'ai pas besoin de ça. J'ai pas besoin de ça, non, tu dois rester na obika c'est ce qui t'est aux obika na obika boye na ozalaka ka groupe ya kokufate parce que ba onyiso bazando baza ba travailler commencer par président na poudre ndenga zawana na ba onyiso baza ba travailler même temps j'ai bango moi si avait hein OK puis un groupe na famille kokufate mais eza ma prometé mais problème na mona bango kama be tant papa kufaki pendant na président na bango tina ba terre actrice asuka ba ya matanga papa te baya matanga pa bisote papa oyo akolo groupe tango akufaki baya matanga na ete mabe na sala na mona ka yango wana mais à part ça parce que évoluer na bango bien dans un problème na bango te bamba problème na ngati bonga voyage mingi bayibi penga nde naza ngaso na kena kuti mabe place ya na uloba je suis naza chaud na ngati place mabe za ngana vanda. Parce que il y a trop de départs sur ça on a comme météo on va départs ça mais bélé ça bien na éviter pas problème famille nga jusqu'à présent balobi na rien bazo talela buso ba tabandu bande kwa Adolphe Muzito bande kwa Andre Kimbuta bande kwa Didi Kinwani zomona baleki na sai ba elombe belle peut comme on a belé na théâtre je sais pas NTP c'est ça non d'une manière générale association mais tout le monde a quand même aimons-nous réellement vivants ils a créé par un so ba sai il y a mon pandi msupe tout le monde qui ba Baptiste Basa qui na ba Juno là bon moi quand je pense na des associations on a moi déjà ba contacter attaque non ndenge ni comment on a association bon les qui na sai fiston to banane na métis ça to banane kala
aza maleki ya mboka soki alakisi telefone nanga message atindeli nga akomi yaya naza na Paris avaki tondo osola déjà ayebi yaya naza na Paris pesa nga telefone nga donc yaya naza na Paris nzela nga na sisa parce que peut-être koloba non nalobi kaka po aza leki na ngai te bassociation eza nango bamosusu bazoprépare bamariage bamosusu bazoprépare makambo na bango mais soki moto akufi nde bango bayaka mbango me nga soki nakufi ye mokongola mbongo nango tya na poche ebanda osila te ezala ebele kaka na poche ezala ebele mais sasa sese yango akomi na pembe okoki kotanga abi sese abi lundi bato na ye baomona nga donc peut-être eza association na ye sese aza na Paris oyo napesi bambote babon séjour na Paris donc na présent bassociation ye kaka moto akomeni nga antepese bon moni message ata message moko te mais nayebiki baoprépare mariage peut-être baza ale baoprépare mariage ya ntsakala donc peut-être bakozala ale mais ntsakala yaka kotala nga makaya yaka kotala nga ntsakala aza vio tozala na ye tobengi kaka papa donc individu mais moi je parlais de l'association genre ANTPC toyo karake c'est artiste comédien eza iloko protéger bino so zakuna et tout ça nazo ba aza cadre pour nous. OK c'est ça. Alors moi je vais lancer un message à toutes ces personnes vous allez toucher parce que les lots ceux qui tolingi ya grave komaté on n'a pas aussi besoin de les souhaiter personnellement on a pas posé sa phrase à marambona te pour n'a pas besoin qu'on imagine en côté de konabiso papa nabiso il souffre moi je suis avec lui peut-être bino va besoin musika bo monaka image so oui peut-être naza misus beaucoup tant ça ça fait vraiment mal et ça liko misus mais mon peut liko misus c'est un problème. Moi j'ai connu il y a mon père Abela malade yango dikolo problème la veine ça a été débouché en Inde bakende na Inde pour ba déboucher yango alors moi je demanderai na bandegoni soyo naza pour ça au boire une émission après ça ko tenter na boire na yo gratuit mais juste quand to sunga papa on a besoin il y a babenga ko mécène babenga ko producteur il a cité le nom de beaucoup de gens je sais pas Guigui Bokole ba Fa Bokole ba proté ba tellement belé ouais c'est le moment de réagir à quelque chose on n'a pas besoin de millions et aussi dans mon pays par exemple c'est à maman Olive Lembe alors yo depuis marambo on détindé maman Olive a tala rendé tu maram noté hein qu'est-ce qui se passe natanga pe komba mama mingi te mama Olive sunganga pona mona kaza na charge belé na bela c'est numéro 00 son akoloba hein n'est-ce pas Aria Chuluyeye moté mon papa Serge ozonga biso tasoki pa maka dédié na Adolphe Muzito te bazala contacter te mais mama sunganga na eloko moko munene mama Olive mona kawana mwana nga mpe mobali Arna alinga kufa basenga bapo ba opérer senga $1,600 nga azaka na $20 mais mama Olive apianga 10,000 apianga 10,000 na lobango te lobi on kalelo ozumuna mama Olive apianga 10,000 peut-être ba musu bazwa te solanda docteur est-ce qu'il y a un message particulier au copé ça maman il y a Chuluyeye maman za maman sociale maman Olive Lembe donc bambote beli maman pesa pe kulutu el de konanga président na biso wazaki na mboka na biso donc président sortant bambote beli ngana za so na zaka en vie maman to zala kaka maman sala ya malamu pona ngap mwana ngali ngaka obela babenga ngati na ino fondation na zo mbongo mwana ngaza en vie sala soko zalaka tende mwana nga kufa yango na linga mama Olive ko déranger te mama ya ko sunga mo sunga te mais message wo pesi mama yo ki amoninga wa moninga ko sunga na ba prière a sunga na ba prière vraiment asungi ngai o pa monia mo financement ezali
à financer. C'est ça. Donc ici, je souffre. Donc, dans une vendre, ils ont ça ma bien mingi. Avant de nous na leli mingi, pour que ça n'ait pas batonga. Na butu na ola la vamate. Le les a ogumba. Les amis ont ogumba. Le quoi maquiller les catés faut pas chasser. Ba veine on a maquillé. Papa va chasser na Inde. Papa peut passer na Inde. Ngazan avec chasser. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Nzamba asasali lokolo yo mauzon appena seno sa malam maman yo surtout maman Denise pe tsako London na pesi bambote place azali donc soanga c'est ça. Voilà, merci beaucoup. Numéro nanga nazo salila 10 243 9999 5 fois 28 11 plus 243 995 fois 28 11 donc so benga ozwanga imoko naza na téléphone nanga en surtout donc vous priez pour nanga makasi nazala vraiment nazala so naza kozala bien so na combien d'enfants bana bazebele moni makambo siko bazebele na yanga na yaya na baleki na bani bele te bazai bani bele bazebele na ko 11 vous avez 11 enfants. Ouais, vous avez papa multipliez-vous. Papa boulé a tiki combien? Papa m'a tiki combien? Sans souci tiki combien? Mais on a besoin de toi. Tu sais qu'on a besoin de toi. Nzambe kaka. Dans tout, il faut penser à la famille, il faut penser à la famille, il faut penser à la journaliste, il faut penser à la quartier, il faut penser à la il y a un lobaboya. Mouton nyon songa na salaye ma bé. Avant que je meure, avant que na bika. Mutu songa na sala ima be ngana yibi mabe onte na posa na ya o na lia mbongo na mela mbongo na lia mbongo na finga ye na botola iloko na sala bo memoire na botola te parce que na sala kota passivement te o ka mabe en général na sala nzambe aloba bana ngata masum na bino comme mwindo kwa likala na za fidèle pe juste comme son pembe loko la neige et bon pourquoi bino batamukili beaucoup limsanga te na onga na sagi mabe na kufa na kombo na hotel. Amen. Vraiment maman na bi kon samba za yo donc zo ba bon savant donc bat bolimbi sanga vraiment nga meteo na seng bolimbi sanga bana ona sa ki mabe po esunga nga obyo kenda ko kenena ndako mo babwa kala malade zonga kona ibsa batwana meteo 5 pardon bolongo lango bolongo ya malade c'est ça ok c'est ça. Voilà. Ça, c'est fort. Nabino Sobolanda Kibiso, c'est avec beaucoup de tristesse et en fait, c'est pour la première fois. Nalobake, plaisir et quitté. Pour aujourd'hui, je sais quoi vous dire. Mais Bolandi, quand même, Papa Météo. Aza président du groupe Naé, c'est un père de famille. Il a demandé pardon na bande connaissance oyo asala mabe. Alors il peut na yo mutu oyo zangano mutema. So ezaki kike asala ki yo mabe olimbisa ye puis ozonga na ndako wana soko kendaki. Oyo bisa pa nganga na yo. Pa bichebi na yo que il demande pardon sincèrement. Et je pense que une fois avoué ta moitié pardonné et puis mon soit senga bolimbi na kombo nzambe déjà limbisaraye ça vaut pas la peine hein ça mon kilo sur le lot sepeli na jeep peut botter 5000 lobby à 10 000 obima au mona ki ayo wana ici la succès le plus important ça bon moya moto mais biso to yebi que to na nzambe a pesa ki biso yo ou azo konne ko batela yo na yebi que to kutana na ba manifestation ebele. Na vu que tu as la na yo mais tokei to betinde tour pour tozonga donc na compte équipe mobimba tokei je te promets devant la caméra tozonga voilà merci beaucoup. Alors Boutoukolanda avec beaucoup d'attention artiste Météo comment il va et ça fait vraiment mal Yormona la rolamuka soto benga ngoki motema mabe ça fait vraiment mal la rolamuka atiela ki muninga poison abakela ki muninga malade kotia muninga tina na ba etawa na en tout cas bande kokande bomo na pota kande bomo na likolo ndenge komi ça en fait ça dérange vraiment et ça ira mieux et ça bien
ceux qui te coûtent à la moment et 5 ans, tu peux te couper un moment de festivité, bonne année, tu fais un Noël, la artiste comédien, tous les banques, tu as un spectacle, dans décembre, on est tous là, tout mais ça, comme on a quand même une affiche à représenter place, on a malade, ce n'est pas bien. Et dès bon moment, Bolanzi, à lobby, malgré mon moment, si je peux répéter, il a besoin de soutien. Na bandeko botel arabi songai bourgeois gentil homme fils makaya hein première classe et tout ça depuis Allemagne tout ça na kaya météo. Moi je pense que ndenge te promettre du suppétant on aura besoin de retourner là-bas pour la deuxième fois pour te payer quelque chose. Donc avec Nakayo René Kabassel de Bruxelles président il y a Nouvelle Vision artiste météo a vraiment besoin de soutien à Bino. Et vous allez vraiment la bienvenue. Pour bien Arabiso de partout, le numéro qui est là, c'est pour vous en tout cas. On a suggestion, on a préoccupation, on a pour nous accompagner Bino, mais nous sommes là déjà que donc d'ici peu de temps en tout cas dans quelques temps là, et ceux qui Bino peuvent regrouper ça et que ça l'a bien. Et surtout il a aussi donné un numéro. Il a donné un numéro. Si vous avez besoin de contacter directement, il n'y aura pas de souci en tout cas. Vous avez un numéro où il y a Pesaki pour un numéro salaté. Alors, je remercie Binonia Sobo pour prêter attention à l'émission Plein des acteurs. Merci Nabino Bo s'abonner à la nouvelle tendance télévision et surtout Nabino Bo continuer l'élo. Pour nabi que tant mon dit moi à côté fait ces arts là. Puis que ça s'abonner tout moi à s'abonner déjà fait la nouvelle tendance. Donc, te souhaitons la bienvenue. Hein Zaka wana mo comprendre que ça les choix bien donc tolinga comme tolinga bino mingi so mon décor à boyer na kin na biso awa et ça grâce ya toza na kati ya succès bar hein succès bar ya juste na compo qui tambo wana ka succès bar ezaka wana ka par rapport à décor en fait ici il y a 2 heures seulement respirer air naturel beaucoup de complications tu dois licola balcon ta bon ndenga par rapport. Donc il y a tout ici, il y a à boire, il y a à manger. On dit merci au DJ Igor. Hein? DJ Igor, ici il y a Hervé, il y a bien, DJ Igor sur la bien, et puis au gérant, Madame Safi. On a besoin d'anniversaire, on a un séjour, bon année, on a célébré ma réception, tout ça. Ici, dans Succès Bar, on s'est retrouvé. Restez toujours branché dans la tendance télévision. Hein, différence c'est ça parce que biso à tendance télévision il y a une nouvelle tendance donc nouvelle tendance on a nouvelle tendance tolinga bino mingi restez branchés ne quittez pas le programme est tellement ébélé tolinga bino mingi mes numéros en tout cas c'est pour vous en tout cas restez branchés je vous retrouve au prochain numéro